bana monde entier au finga kabatu bota ba libolo bo mapesaki vous finissez ah ko zuango ah après tout dans les bana tu comment va tout c'est là on a non tiens on a des sacs Andrés en fait maman libolo bo ma zakité ça là au vertige il y a les 5 max au koyoka noir libolo formo ni Tozande awa Viron Nzambi Nkumu Africa TV Monanze Bolanda Ezaka moko Nkumu Africa TV Bo s'abonner bele. Merci à la population, abonnez-vous dans Nkumu Africa télévision Kitoko. Comme la vérité. Nkumu Africa TV Bo s'abonner massivement. Baye Balingara Serge Bo s'abonner dans Nkumu Africa TV. Obenga kinga jour wana opesa mbona finga coquette mais c'est qu'on a au salon tout une enregistré qui est au salon côté coquette c'est ma sœur on a mbongo opesa ngati na baki le mina lo baki ngo déjà 2021 ako toucher ba comédienne à moi nanga na una nanga lidesu mulai na banga ni yo libolo liboma mamela ni oyo luki ko silisango na una banga te libolo liboma mamela ni ko na ngo wana au moins on a comédien tokeno bobo et puis boye babanda lelo bazo nombre de 600 ou 700 basé ba groupe WhatsApp opération ba déstabiliser artiste comédienne bon ba meka ba artiste ba chroniqueuse ba ba ya ba kozo ya passe wana ba tine mo loko ko fika ba ninga non nous c'est la famille tinga nous sommes très complexé ya belle vie oui na complexé de makasi boyeba na belle vie to ba ni lelo te ngani na zara na ndeke so na belle vie mais chaque jour mon nga ah maintenant quand tu vas depuis Pointe-Noire yakala donc yo est-ce qu'il t'a monté ma babi qui t'a fait ma pied pour te donner la question on va direct bon tu as la question à répondre en fait c'est donc tu as le sens mais il y a des comédiens au besoin qui biloko maman Mélanie besoin qui biloko maman Mélanie au Belvi atindaki reste biloko que nous tous ba précision ya bien reste biloko etikali yango yo ya libolo mango les chasses nani susu ya surtout ça là donc opération to ça ba artiste communiste vraiment ce to lingana ka ya solo ba biloko maman Mélanie libolo liboma tozongi c'est biloko ya bisa piège na benga no kwa zongisa no kwa zongisa azo mebu abo zongisa biloko eza na kindoki eza piège parce que biloko mabe ma Mélanie même njimo nande biloko soko check yango na biloko mususu boko panza ma Mélanie libolo liboma komo nango to ba ma Mélanie sala ki biloko eza piège va déstabiliser ba panza biso ba sepela mais où allons nous biso to zwanga zwaki na zwela ipe noko na biso na zwaki na loso to belvia benga carton ezalaki nga za pour tous nga penda na koti na oneli noko na zwela inoko chemise na zwela inoko polo et reste mal à la tête olobi ma Mélanie azanini libolo liboma liboma na zama na tika kala sauter so titre na ko l'accès que lisoko na lisoko papa on t'a chuter yo so zama kama ma Mélanie papa yo on se lamba ouais maman ko ta bongo tenga mwana na zawa etalinga te on futa chibinja après te maman na bongo to ma Mélanie libolo liboma pendant le 5 ça va inda akimate à 13 aya m'appelle fait eza par invitation so ba invité ko ya libolo liboma bon ça déjà qui s'estomac attention quand to fininga et kanga manga na to temenga nazaka na besoin réputation te bemba réputation il faut une réputation vous comprenez na besoin réputation te réputation bemba maman meni libolo liboma yo okoyoka oyo lukaki quand vous cherchez quand vous trouve où allons-nous maman meni libolo liboma likolo na go yako to biloko likambo na moto te moto on a le cité maman bozela babi les 5 ça va les 5 max muto ki maté muto banga te et puis on a mon ça va comédien ma casse ma comédien bandoki vous avez envoûtenga mais ce comédien lui mobile ba dorfinga mais mama boye na staro côté là yo parce que les alliés là ton groupe c'est ce que Belvi quand des raisons eh Belvi sage mon ko et puis maman na kindoki ba voix ça commence à lobby à pas quoi ça que ba voix ça ça on kala assez l'habitude na snap ko ma date ça na care et ça moi question que dibinga par rapport à ba voice o ya binisa ki to mona mingi ebi makaba voice ya ye mais conversation ba voice ndenge zaka ya ye na coquette ezo bimate na wana okoko la bani azamu libi tine posa tout monde bolo liboma maman
na mtalia mobali na ye femme mbene fait telema mutu comme ko zaide mabe bongo neti ba e bien dikara yenga te bo telo ka ponele ke yenga ça là wana nda pesa ba pesa yenga na éviter yenga na ideni na bola te lo ba boîte vraiment ba na poto ba to to finga bo finga na bino biso ba combien wana 148 au numéro des zaratena mukinde mo de sala ki yango 90 au numéro 90 et puis là aussi on a sur ya bien support bien ba maboma solo mama ni boli bomo moni yo bango ba répondre yote aux années rando na na so tukata 58000 comédiennes ou chroniqueuses ba la contre nga kutuko bituma na bunda kana longa ka toke na bino bobi mama Mélanie on ba comédien simba bango to yebite tout là en tout cas, toi c'est quand tu es vraiment en solo, beauté à la bande monde entier. On filme la commentaire, sur la côté chaîne, on filme, on a faut compter. Non, faut bien où allons nous. Surtout on filme la faut compter banga. Ça va vrai quand on est rendre. Moi tout le monde a beaucoup de la société rendre mboka nanga. Mama ni bolo liboma. Comment nous avons Mama Mélanie asika. Comment nous avons c'est Mama Mélanie a quoi ina pour ma be pour la tendresse c'est pour. Nga kutuna miloko kuna mona ngote te Mama Mélanie moni o yokola coquette mokuta na tendresse. Nga kutuna ko sanga makaba tine nga ndembongo. Et puis obenga nga na téléphone na tine lo kombe pour finga coquette. Ils ont d'autres options na tine lo kombe finga Deborah Michika o finga Fanny Poto. Voilà makila na sala ngote. Et puis obenga inerti ba to soigner kandoki. Maman Mélanie libolo liboma 3000 fois. Tokata un mort sur 20 sous. Toyé les sous va couper. Allez Mélanie, viens prendre tes histoires. Libolo liboma ni libolo libolo na yo. Aussi ça. Bonjour Tendresse. Bonjour Jolie Walelo, Mukaji. Mukaji, ah babirebo Mukaji mwana muluba. Tomonyo ana biwa Bellevue TV, tozoyo kalisola Mama Mélanie, atambusi ndoko na bino coquette o coquette moyibi. Yango lelo to yena biwa Bellevue parce que toyoka kike biloko o Mama Mélanie atindaki eyaki na maboko ya ndeko na bino Bellevue TV. Toye awa lelo to lakisa no biloko yango parce que bofinga mi pe mingi. Tendresse babi yo bi ozap non libolo liboma. Ah bon libolo liboma wana kombo et puis biloko ayaki nango biloko mobali na kufa wa tela ki batu ezana botutu yango nga kabola batu mais ayeba lisoko na yako lifuni mpuku Jésus OK lifuni mpuku ya Mama Mélanie ezala ke yo uta na sa mwasi te kalator omone ko komena laquelle yo Mama Mélanie ezala ko uta omone azoma tika la santé ezala ko uta na sa mwasi te libolo liboma tali oza penza lifuni mpuku na ebisaki yo le bezaka lever le rideau le royer bana monde entier au finga kabatu bota ba libolo liboma pesaki vous finissez mieux ah ko zuangu pe souda ka zoli bana tika on va tout c'est là on a non tiens on a ça Tendresse en fait tika là Mama libolo liboma ezaki te ça là au divertis il y a les 5 max au yoka noir libolo formo yoka oi libolo liboma Mama Mélanie oi bon en fait baninga biloko Mama Mélanie yango yo libolo Mama Mélanie a pesa qui pas belle nga zwaki Souba pendant café de tikali ba ko zone ça ko toi attends vous-même ça c'est blague avec les gens n'importe quoi Mama Mélanie soki libuso libolo no yo nde olia mobali na yo libolo liboma Mama Mélanie na biso za après o ezana le lokote na ko vandela yo na ko laso mito babe na ngande za kango et puis les deux ça ça mundelo ko la lèvre yango o atiene oyo abaki pour la poudre de chasse te yango attends vous-même attends bino mo on est allé na ouais yenga bon wapi ya vieux poudre de chasse yango ya poudre yango et bon ya shoga c'est moi ça ya pembe te na festo oh sala siko Tendresse ma question mukie nanika na yeba o eza o yeki na compte Bellevue na oui na compte Bellevue na compte ka ya Bellevue ya ko ngete zali ba mona ngo on nde ya Bellevue wana to ba to mona ngo les Mama Mélanie libolo liboma na ebisaki yo le bezaka lever le rideau le royer bana monde entier au finga kabatu bota ba libolo liboma pesaki vous finissez mieux ah ko zuangu pe souda ka zoli bana
tika on va tout c'est là on a Non. Andrés, en fait, Maman, il quitté. Ça là, au vertige, il y a les 5 max. Au Koyoka noir. Du bolo formant le Koyoka. Oi. Oi. Li bolo, li bolo, maman, Mélanie. Oi. Bon, en fait, Baninga Bilo comme Mélanie en Goyo. Bolo, Mélanie a fait ce qui est pas belle. Nga Zwaki, je vais prendre un café de. Tu vas comme ça, comme toi. Attends vous-même. Ça, c'est blague avec les gens. N'importe quoi. Maman, Mélanie, ce qui est du sol, li bolo, non. Yonde, on dit à Mobali, na yo. Libolo libo mama Mélanie na biso za après oyo ezana le lokote na koko vandela yo na ko laso mito babe na ngande za kango et puis les deux sont za mbelo ko la lèvre yango oh atiene oyo abak pour la poudre de chaste yango ata fumer ata bino mo ko on est ya na ouais bo wapi ya vieux poudre de chasse coupé yango ya poudre ya mwana yango et bo ya shoga c'était moi ya pembe tena festo oh sala siko tandra c'est ma question mukie nanika na yeba o eza o yeki na compte Bellevie na oui na compte Bellevie na compte ka ya Bellevie yango kete ezali ba mona ngo o nde ya Bellevie wana to ba otomona ngo lesi mama ni libolo liboma tozande awa Viron Nzambi Nkumu Africa TV Monanze Bolanda Ezaka moko Nkumu Africa TV Pour s'abonner Merci à la population, abonnez-vous dans Nkumu Africa télévision Kitoko. La vérité. Nkumu Africa TV Pour s'abonner massivement Baïba Lingara Serge Pour s'abonner dans Nkumu Africa TV. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois Nzambe ya loposo okomaki na poso lokwa ya nyama lokola ya nkewa lokese to pengando Dr Guilain le Bourgeois azozongisa poso na o neti na filme. Pour être belle et naturelle, fréquentez Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau, mon secret c'est Guilain le Bourgeois. Dis de la peau. Guilain le Bourgeois pour voir l'opposo. Pour vivre parce que pour avoir besoin ils ont des places dans mon corps offrir des peines de beauté olingi bando peine de beauté oza na poya ba bébé oza vraiment taille bien tibeleza malunga fuma cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois, une réponse potentielle à toutes les peaux malades. Abonnez-vous massivement. C'est Richard Mukoko l'artiste qui vous parle. Baïbangaï, Bolanda, Nkumu Africa, bo s'abonner pour kalater, ba film et kokota awa, et pas ya Viron Nzambi. Veut dire casquette o ya Kumu, pour jouer Kumu, na Nkumu Africa. Mudiambo, aïe, mon m'envoie me fatakane mwana mbolo bimana, ndidi. Nkumu Africa. On est des Africains. Très prochainement, vous allez suivre des choses, des trucs sérieux. Abonnez-vous massivement pour Makambozo ya Awa. Quelque chose qui se prépare, qui va frapper. C'est Richard Mukoko l'artiste qui vous parle. Bye Bangaï. Ouais, Viron Nzambi Nkumu Africa. C'est Gianni Pacha. Ferrego la Barakel, Casanova. Viron Nzambi Junior.